Nandoki. Il y a un commune de qui il y a un fait une salle. Non, pour ma famille, si ma tête n'a s'il vous plaît, Fanda. Non, Fanda, s'il vous plaît, Fanda. Non, s'il vous plaît, mets-toi, s'il vous plaît, Fanda, s'il vous plaît. Non, on a raison de faire. Sinon, on prépare dans le mal à coup, on compte à s'il vous plaît. Moi. Vidéo yango. Précise. Merci, vous plaît, l'accent, non? Voilà. Moi, c'est beau. Moi, c'est beau. Moi, c'est bien. Moi, c'est bien. Moi, c'est bien. Moi, je pense que la vidéo est en moyo. Moi, c'est bien. Ma vidéo est en moyo. Vidéo est en moyo. Oh là là. Oui. Non, Akusha na wazami na ngai Richard on a le boko na ya gauche wana komba kwa Richard azana tatouage na le boko na gauche na yebele est-ce que okoki pour la famille sur le boko à gauche vous avez tatouage soma na yebote vous avez tatouage azana tatouage est-ce que quoi ça tatouage est-ce que ma comment faire Richard Nengana lobaboye par rapport à sujet mon intervention nanga par rapport à sagesse moke onzamba pesanga nengana lobaboye Bible zo banabiso on donne ce qu'on a par rapport à sujet à moi sona que mobile a découvrir azo s'accoupler comme si azo s'accoupler ou quoi azo s'accoupler na mobile or est le seul donc ça veut dire que azana mari de nuit na kati na ye alors pour nous sauver fiancé na wana il faut qu'il y ait une prière on sait longtemps qu'il y ait une prière et puis ce que garçon passe là na la fille directement il faut y baki bakabula déjà baza déjà mutu moko na mari de nuit wana même na copinage soko la ina ndoki ba ko komindoki c'est ça donc soko bali moi si o yazana mari de nuit na kati na ye et le moi malonge marché kati no ezate au marché ne lokotin puisque ozana ba esprit o ezo diriger bino alors tant qu'esprit wana ezo résister et lo mokote na vie na bino ko marcher il faut aller kana délivrance tant au kange ba vidéo monique moi sozo la msa la mukate azo continuer toujours ko ça le mouvement comme ça zo s'accoupler na mobile or azo s'accoupler pe na mari de nuit eza ba esprit humain il faut faire attention ya ko s'accoupler na moto azana na ba esprit wana na njoto et puis na vie na eloko e marcher ezate nyo soko ça les aka échec nyo soko luka au forcer ezaka échec o et na démon moko so contrôler bino alors fallait kana délivrance pour ma camion sur les kamalam on sait longtemps azaka na esprit wana kati na ye et lo mo ko simbezate de ma part ngina loba moi moke participation na ngana ko participer pour na par rapport à sujet yango wana Mama if love is crazy love is for me
Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vie na ba changer. O bazala mi kumba na bango, bo ya nango et pas na Nzambe yemo kwa ko décharger bino botala o ba ko bi décharger. Nako ko bomba te bolamu Nzambe salinga i prophète. Ba opportunité pour nga Clémence et comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, ba opportunité fungwami, donc ba difficulté on a zaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquango na ibaki. Et jour le jour, nous sommes là pour vous guetter, pour vous donner de plaisir, certainement avec votre émission. Si c'était toi, c'est une émission pleine de suspense. En tout cas, blague à part, vous n'avez jamais laissé une émission à l'élo. Émission Oyo, dernièrement, tant que vous avez invité Nangaï, en tout cas, félicitations, émission est continuée. Vraiment, bon tenue sur liberté. Tous gens qu'on met un peu corrélaté, qu'on binisse la bino, ils allaient dans la réalité. Ils ont surtout na ba vie na biso na kati ya société. Merci mille na ba déjà qu'on a biso de partout. Mais on avait invité na Namoko bien qu'il a commis en retard. Invité na biso masolo moko makasi pe makambo le kana finaye. A commis na suka a je battu à Salami. Yango lelo aye na émission na biso oyo. Surtout si c'était toi. Si c'était toi, les amis, dans ce qui est ça qui est au niveau Salamine. Bonjour la princesse. Bonjour papa. Princesse Nanga. Ça va? Ça va bien. Ah, non, c'est pas parce que dans mon c'est qui m'endambe. On a âge nini? Âge nanga. Ouais. Na mukolo. Za mukolo. Bina ba fille de binga repé ça âge na minute pourquoi? Na mukolo. Ouais, mukolo. OK, merci. En tout cas, nous répondre à l'invitation na biso, to s'appelle Makasi le kozali kaki to mpe ba obenga kinga bimira na émission, on a pour ça on relater makambo zo comme la yo surtout na fiancé na. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ah. Dans les pamba boé, tout ça qui na ba préparation na mbali nanga, to préparer mariage. Dans les pamba mobalo nga siko senti ngate. So pas comme na basi na ye, so pas comme ndenge ni na yebite eloko te. Na tu na ye ani kolobate. Azo ninga ko senti ngai ta zo mona nga lokwa ndoki. Bientôt akala mingi te foto makambo libaya na biso coutumier. Là on a comment dans nani? Christian. Christian. OK. Chris na kataka Chris. Ah, OK, donc comme on a Christian yo au kataka Chris. OK, vous savez déjà combien des années na qui fiancé na bino? To sali 4 mois. 4 mois na qui fiancé. Ouais. OK. 4 mois de fiançailles déjà, à ça déjà près d'autres pas d'habitude je pense. Habillement déjà na famille. C'est une peu facture. Est-ce que le processus déjà les amis nango moso madia biloko ndenge ça la capture peut-être na bono so biloko te. To ba da ko préparer to so mabilo na biso ndam. OK. Dans les pamba boy mutakati les jours fana que nous sommes banzungu na 5 mbongo na mbongo peso te na mito na lote to stopper na makamdo sala. Ponga za ba problème elekelanga ba problème nini expliquer nga moi sinao on a ça to expliquer te okoyeba ngo kaka makambo na sala. OK. Est-ce que Chris aussi déjà aux autres d'assumption il y a azana moi Simon ko boye to azana na camarade na yo bosuba so la bien de comment? Mobile na ngana na kangai na appel à moi c'était
non pe na yoka bi côté ya mabe pona ye mais mutumba moko chance na minute ezo la isa kia zui na mutu mususu ozo na ngai te a préparer mutu mususu na place nanga mais yo kanga ye na mobali na mwasi te kanga ye na mbanda te mais ndenge ozuli mama kanisi ke non yende aza na mobali mususu aza na mwasi mususu po ano senti nga te appel nanga oyamba te aomona nga te makambo tozalaki nango aosala te soki kutu na ye kaka ntango omona nga kaka lokwa ndoki naoyeba te nasala nini oyo nini ekomela nga na vi na nga naoyeba te nasali mobali na nga nini nani yango akangeli nga mobali nani yango alinga bebisa makambo na nga okutanaki na bapaster non nakutani na bapaster te natuni yo bongo mpo nayebi ke normalement makambo ya boye esengaka koluki paster na yo atio na bapriere peut-être ekozala mimi mabe ntango soki ozalaki bandoki mo makambo ya libala ebunisamaka makasi nga nataka mbongo na nga napesaka offrande na nga napesaka dime na binga libala na nga ndoki moko to atemi ya libala na nga bakita bamata nga na obala napesaka mbongo nafutaka ndako ya eglise lolamu nango eganga ndoki moko to akanga libala na nga na mama oyo nalingi komwa ndoki te ozwaki quand même temps peut-être ya kotia mobali na ba prière omona peut-être que non eko kozala bitumba libala ozwaki temps kosala quand même bitumba te alingi nga te eza bitumba te nataka na ba prière eza bitumba te azwi ne mwasi mosusu oyo aomona nga mabe akomi na ye na mwasi na ye aosepela na nga te papa eza bitumba te bitumba nini banda azolinga soki kokutana oti ça fait combien de semaines ça fait combien de mois combien de jours 3 semaines. 3 semaines. Et maman. Au salaire quand même la démarche au ne pas na bango to ko katani de konuma mwasi ou be maman na bango ou be papa na bango parce que bon famille na bino boye ban déjà. Na benga bande ko ne babaka dimanche fona ke kuna photo so na bango. Ba beng senga dimanche fona ke ko expliquer ba makamwa na bango sala. Quand même monique ou une émission parce que l'émission a biso tellement que tu peux ça ba solution belé na ba mabala na ba fille à batou ou exposer yango na kati émission na biso et ça n'a problème té mais biso tango benga ki na numéro au tout ça na au bas votre téléviseur tu vois qu'il comment à main tous ala quand même na équipe moko makasi ba pasteur bazali ba avocat bazali ba papa ba sage bazali to meta ki pe ko exposer par exemple la bango ba pesa ki biso pe le lenge moko to ko peut-être ko za solution pour na yango est-ce que avant oya ben Chris na bengi été ben akete si ça verrait peut-être que non écoutez moi Chris oui vous encouragez à soigner Chris makambo le bien wa mutazeli na kukomona ngai te okuta otika na kuta to so nga na ete bona omona wapi telefone ya mbaka te so na kena ndako kuna kota vanda ka fongola na 22h na 23h asate siko na komona wapi pe ngane to so. Et alors si c'était toi ezali émission ya mutu nyonso biso na si c'était toi to sala qui est fort to Lucas Chris nanzila kaka ya ba relation na yo to sala ki banquette wana to so Chris we anga Chris ya yo to benga ki Chris ayaki to smiko so ya na ye animati ke akuta na yo sous le conseil surtout il y a pasteur Justin Bombo Azali moko biso pe pasteur apôtre Isaac Malengo ya l'église primitive la Odyssée to metaki un peu kokutana bango to sololi bango basali ba démarche wana ba ke kokutana na Chris na si Chris to mito solana ye a ndimaki ke akutana yo mais akutana nga andimai kakutana yo asolana yo andimai ke aboma moto mais albai ke ali miso na problème oyo ye aza nango na motema expliquer biso yango
tokuta na ndako ba biso ça que fait joie qui est aza awa na kati ya bureau na biso na kati ya bureau na sobi to le kaboye abazola na kati ya bureau azoka makambo sur le but parce que biso ezali en direct azola ndango na télévision to ko soane atteint papa biso to sala photo ibende yo to ibende po Chris azolinga te bokuta na yo et puis alobi aza na makambo oyo ye alukoloba po na yo nga nsemi mobali nanga mabete makambo yango na ndako koto oyebisa ngai yebisinga te ndako yako bimisa makambo ça fait déjà ba semaine ebele obokuta na te voilà pourquoi c'est une bonne occasion de profiter nango oyoka Chris a s'exprimer. Je pense que vous n'avez jamais décidé que awa soyez-en sûr que Chris a bon mamoto et ça problème te. Et alors Yves Pan s'il vous plaît sur mon coach la biso je pense que vous avez d'habitude dans le bureau Yves Pan beaucoup coach la biso Chris Aya a mekepe a exposé problème oyo et ils allaient que ranger motema na ye par rapport à relation à binombalé Chris a lobi alinga ko makasi Chris a lobi ke alinga kayo a contacter a bala yo mais asa makam oyo azo le prochain azo le kuta na ote il a peur par rapport surtout il y a ba constat à sali voilà pourquoi Chris Chris Yaka Chris après kota Chris Fanda bonjour qu'est-ce que moi peut singa mbote va peut ça quand même princesse mbote bonjour princesse au moins qui appelle son mbote s'il vous plaît vous ce qui c'est mbote ni la rigueur tu n'appelles ça un micro Chris sans toi à l'aise dis-nous tout de makambo yoyebi. Bon merci d'abord amini de la émission na bino princesse aza mwasi nanga oyo na banda kolinga mingi kokuta nanga na princesse na yebite ezaki na ba malchance to libabe to nini bana alinga basi na vie nanga non na mona mwasi aminanga okalo kwa princesse te Chris oyo ba oyo ba princesse na bia ngana oloba yo pose parole comme ngati pesa na kanda to na plateau batu na se le mouvement awa et la propre oyo ba makambolo s'il vous plaît princesse oyebisa kinga azala ndo très bien donc nous on sait ngana sans toi l'aise sans toi vraiment il faut être très calme pour le lot toujours de solution hein donc mon biso mibali tozaka soki mobali azoloba yo silika ozoloba pe sa kanda tika Chris a s'exprimer ezamala on Chris papa kozala na princesse elingaki makasi ayi mam oyo tobanda obongisa nga na ye apopa libala nga na ye okotela na mwasi makambo tu ebebi na perde mosala na ngai na barelation nanga mosu ya bien ou bakomi ezali nango balinga ya manga soute depuis kaka nakutana na ye donc babilo mwa bamikimiki oyo nga moko namona na vie fo ezabi na vie de prière eloko ezangaki nga mso eza vie de prière osoki na bando osambela me nzambe mso nga revele nga na ndoto tala mpasi ozotya likolo mwasi oyo aza mwasi mso oyo kovanda na ye te makambo na oloba oyo oyo ayebi yango ezela omoni tala s'il vous plaît princesse nakozipele mbata moko yo si na yebene ana ene sengo botie moni makolo nanga pene kasi na ene sengo ndenge babengi nga boye na ene sengo mo boye mpona mona biso tobengaki yo tozala mposa ke kimia ekota entre vous deux s'il vous plaît yo moko koavoan ke azali mwasi olingaka makasi Chris loba na banda olingi makasi mpo alingaki esu te koyebeli oyo te na oloba père nayebisa yo obali mwasi te me boza étape ya fiançaille makambo nyonso esimbaka te nayo baka bameta mabe bakalanda nga na banzete bakalanda nga basoda bameta nga bamasasi ezoka te ngai mosala na bungisi okende bozosimba te na famille bayinanga lonene abo na tika omona nomoni nabilamba nanga ndako nasika yo nomona abo nabilamba nanga ndako naa te na place mo toko na bosa mwa jema mo boye
Moi, j'aime ils ont insulté. Et ça, les jours, tu connais les matins, la famille. Nous, la matanga, moi, Moutou, moi, Malivi. Les gens n'ont pas été. Moi, je vends d'arabes, ils ont été. Chambre, moi, ils ont été. Et qui me disent, la jeune assez. Après, on a tongo, je vais venir au libre. Dans une mois, c'est là. Donc, il y a une petite dans la chambre. Tu l'as mis, je suis utilisé une heure de pisser. Oh, juste comme moi, c'est un peu de la drape. Ma pression, c'est là, je suis assez lié à coucher dans mon bali. Oh! Eh oui, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais comment on va comprendre un petit si on va comprendre un petit? S'il vous plaît, Chris. Dans le monde entier, s'il vous plaît. À tout ça là, ils ont dit. Mais comment on va faire? C'est là où on va mettre le souka. Souvent, la raison. Oh, ma mère, tu dois t'inquiéter pour ma mère, Chris. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, vous avez dit que vous avez dit que ça va monter. Non, s'il vous plaît. Non, il faut l'emmener. Pour ça, mon bail, le bas, parce que nous, on est un Senghor, et on a eu moi, si tu as ce qu'on a eu sur le. Pour moi, il y a des mariages où il y a un costume qui sont allés pour la balade. Oui, bien. Mais bien. Mais c'est pas un yo, c'est pas un yo. Et c'est un d'accord. Papa, vous pouvez imaginer, moi, si on est au matin, nous devons se demander du locaux. Nous sommes des projets de mariage. Nous ne se présentons pas dans tout ça, nous sommes tout ça. Et c'est la grande partie, et c'est la possible de tout. Dans les autres aussi, ça, quand on est dans le locaux, là, quand ça bon, on ne peut pas là-bas. Si on a mis on a mis ça. Et le son, on a peut-être surtout une heure, mais tu l'as pisser. Moi si. Voilà, wapi pour la matanga. Na matanga, tu connais matanga. Matanga na biso ya famille nanga. Les arrêts moi mutu mo mali bani betete aina moi si. Ne vena nga benga te apesi chamba mo za wana mutu lala na tena tongo ni za matanga. Na lali na moi si. Kostuka na premier que osuka na moi si asa ba juste moi na mbetu. Oh, eso ni za ki mo balite, em so go ganga pe. Moi, je suis juste sur la ligne dans le sol, et puis il y a des gens qui n'ont pas de la boutique, la peine de mise sur votre sur les années. Pas juste. C'est là, tu malin. Pour la toute première fois, l'année quand même place. Mon corps est là l'année déjà à ça compte d'un peu. Ma camion ça ne tire bête dans la tende. Non, s'il vous plaît. Les hommes à la ligne Bousso. OK, na la né. À mon cinéma film, à ça n'a pas de événement moko. Si ce qu'on a mis mettre la vie aux princesse ou en to ba changer na mutu ba ilmu mutu mususu bido tout ce qu'on a l'émotion mu bono ndi mamutu dans makambo rezo beta lisolo rezo kaka oyo monike likoko monaki azola ba position bien tiango ngo boya ye papa j'espère que aux hommes kolo oyebi vie tu as deux mondes monde et tout ça on a monde esprit comprendre babi ceux qui ont vu moi ça bien ma motu et beba nana ndo kité nana beni sumuli nda mi sumuli nde o iba kete mo soza so vu moi c'est là qui me dit kati na magam ne qui est soki ndani yazali moi j'endo chance na joie qui me téléphone téléphone na mon était pas basi ko kanyina le de asani awanga non s'il vous plaît nando yelo na commune de ko yelo c'est une salle non, on m'a terminé si matin s'il vous plaît, Fanda. Non, Fanda, s'il vous plaît, Fanda. Non, Tonio. S'il vous plaît, non, toi, s'il vous plaît, Fanda, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, les émissions, s'il vous plaît, voilà la télévision, pour respecter Batouala Ndabino. S'il vous plaît, Bakanda la bino botika, on va on a si. Bakanda la bino. On va si vous allez la mission Batou. Là-ce que vous allez non, s'il vous plaît. Bakanda botina si. Non, c'est un yo. Passer. Non, s'il vous plaît. Passer, moi, je suis lingo bengen dokité. Vous avez preuve montre que moi, ça t'en doute. Les preuves, les allez, papa. S'il vous plaît. Les preuves, s'il vous plaît. Yo, tant que sur la qui. Yo, continue. Non, s'il vous plaît. Vous ne me continuez. S'il vous plaît. C'est qui pasteur Justin Bombouké. Vraiment au silicaté. Fait apporter cette malengo. C'est qui bango.
tant bakele bakutana aussi en tout cas pasteur na kozala na kolobama bati on va prière mais awa on va nobeta eza bien te aza mwana mwasi princesse papa na nyonso oyo ya lobi oza se reprocher kamoko nayebi yango te likambo alobi ya mbetu oza coucher tout ça tayebi yango nayebi yango te s'il vous plaît. Ok, je pense que Batoisa Kondabiso, si c'était toi, on a ça la nini, comme la princesse, Nali Kamuzo comme la Chris. La vie sociale, nous avons vécu au Makamouza, et belé comme la couple, biso oyo tozwa mo expérience wana ya libala po ça ma ba kombe za kedele peut-être oza raison te ça ba si no préparer bango no mala kuna o kota ngole s'il vous plaît s'il vous plaît, na plateau Batozo na biso di eza malamu te na plateau bobunda parce que l'état a poursuivi biso chaîne a poursuivi yo aza na famille oko porter même devant été s'il vous plaît musa ana makambo mabe moi si do oko porter de bio moi comme oyo bando moi timo comme moi na o film comme so zaki na posa porter na biso ba fona na ke na moi si na ngai na liyo te na posa porter na biso ba ngai ni opes moi ça respecter pas ce que s'il vous plaît Chris omoni ki amanga ngado biso ba vérité mon boye ou peut-être yo ba kiti biso ko accuser luma na buto ngozala ki expliquer biso papa to wa iposo mabe asa mobile nanga Mwana ki na mobile na mso na zulu boko na tieni yobo to na zulu ko na mati na suka lo ni amabe c'est ça qui me donne le prochain s'il vous plaît sois calme non sois calme Chris il monte sur le bâtiment le coller l'année mais habité et puis ça va calme moi de sois calme et le pour ça nga passe ça liké mon avis abiso ba libali ba makambo yaka ebele Chris na moni ba preuve mon côté oyo yo oza kobimisa awa oza wakise princesse mais makambo olobaki na bureau roko lobango continue on a des preuves pas juste ya no ça na mutu na yeba ki ezela non osu ça mutu mate pardon toi na plateau batu na bola bien monsieur beba awa na me mangam ngolo tellement na yebi ke bando ki ba za lokuta soko kanité tu as des preuves qui ont dimaté la visite téléphone na butu yana na on dit que finir ba geste ya no ça nous sommes en film pour limiter bona mutuka dans les pamba oboye mbala moko olinye lisuste na éviter sentiment oni nango oso bina linaki ete banakala nina so ba bien so ba kiteke pona libala ngana ni le preuve de filmati ba geste to no ça na na téléphone na on l'accepte quand même te tu l'accepte comment pourquoi pas l'air na tongo ezaki on l'accepte yango papa to mo na sele mabe on l'accepte na ba tongo na mutema mukuse basi ba mama beli moi si monsieur veut l'accès de à ça quand non sur le téléphone on a ça à effacer la vidéo et ça vidéo on a mis batterie on a eu quand batterie mais quand on monsieur bêté là moi si nous avons tellement bolingo et avec la biso on dima exact pour moi na preuve na pena batemo e qui sont na bengier na ile au témoigner na cette preuve ça na ngwe si toujours le na question de semble là qui c'est ça raison telle moi c'est mon casse mais moi ça attends de vidéo ça les canaux ça linga oh le lingi wana
ondo salinai obalo danaye osali puisque osali show trop bien ndoke ça engagement zela pendant la soirée ça va chauffer. Je pense que si c'était toi au niveau ça inakata makambo, si c'était toi au niveau ça nini soko ozalaki Chris soko ozalaki princesse ngoko salani na makambo bo. Je pense que vidéo est après et après je pense et puis vraiment vidéo nous parce que okoki kolakisa biso yango au kolakisa biso yango est-ce que alakisa biso yango non bien on t'aime bien OK Chris l'accepte vidéo l'accepte na vidéo yango natala moi si c'est moi si vidéo yango c'est Maman qui se Sophia, tellement que tu me demandes. Merci, vous faites l'accent, non? Voilà. Moi, ça bouille. Moi, c'est beau. Moi, c'est bien. Moi, c'est un écran plein. Moi, c'est bien. Quand tu as un écran plein, c'est là. Moi, c'est bien. Moi, ça va. Moi, je pense que la vidéo est en moyo. Moi, c'est bien. Ma bouteille, moi, bon, ça va. Vidéo est en moyo. Oh là là. Image yango bozomona s'il vous plaît. Princesse, regarde-moi. Regarde, princesse. Vidéo ozo reconnaître tango. Princesse, vidéo ozo reconnaître tango. Salut. Ok, c'est bon. Je pense que Boïti Olanda qui et ça va passer au monde à Bakamaboye. Princesse la majeure comme ça pour le bando pour le blanc aussi de ndoki azole la aloba moi ça bon de vie na comme na habité na habité na bossa betini non je vie na baby na ni personne ni personne de ça ni na baté na vona na la ndoki so ba bote mana ngo so ba pesa so ndeni na habité quel état ni kaza pas mayo s'il vous plaît et là on a yeba vidéo autant mona ba geste oyo ozo sala oyo et ça la maté que na butu ici au sala ngo ba yebisa déjà Nanti nana ngote na bitene combien Jésus salam pasti parce que maintenant sur l'équipe ça le combat Chris ali bisanga kaka oza oloba na ye ka ali bisanga na yebi dasalakisi bepreuve ndosala na yebi na ngango
Non, na roti na coucher le moi c'est problème tu na pouille mais ce qu'on entend là geste et na moni pas naie na makambo zo komelanga papa tayo moko zo na mosala bien mosala kufi côté la dîner canal côté partout le simbate bona moi si na ba geste ya ndemo na mutu si que ça azara ni belle ya mutu le sala makambo wana na Téléma s'il vous plaît. Toi en direct, sans toilette. S'il vous plaît. Bon comprendre, si c'était toi, on a les deux couples. Moi si à lobby avec ma cambranaté, mon père a la preuve que moi si à Lali, azo la bagesse le quoi azo passer rapport dans mobile. Pour le mobile a traité Azalindo. Donc que moi si naie comme ndalingue ba misa naie bébé mini. Mais pas moi si Azali qu'on reconnaître que ma cambrana ya zando quitté. C'était toi au Salamine. Chris, quand la moitié nayo, tu sens vraiment qu'elle est innocente à ma Cameroun. Au lieu que le basiko ya que aux ala ba preuve mususu oyo ils ont l'accepté yé azali na misala ya bondoki. Ah quand la yebongo na somo na bondoki ça tata moitié tande azolela. Likolo ya vidéo oyo moni ko faire na butinde moni ki azali ndoki. Aux ala preuve ma preuve ezali par exemple on a bien quoi qui s'est monté que non na moni vidéo c'est vrai que na ba vidéo na moni alali azo ça ba geste mon ba mona boyo et puis c'est le monde était tina comme na ba point wana na ba niveau na c'est que na monde ma bébé na équipe belé na frère na o expliquer ma kamina yo tellement de kaka et quand na biso ma mutu non ni maman ezati oh na mona kiboya kina bilo mbali wana aspika ma mutu bupona mais tellement il n'a qu'une nomo nga ta bablo mo ta musale vous allez même permettre aux camarades frère kaka ninga ba ka cheka ka frère to yebani to sola na mbote mo bonjour ni zaba aspika na makamuna aspika makamuna aspika kana bokala eleki déjà aspika kana makamuna moi Suzana tala ngana mobile faut que tu maîtrise mobile goza tike et sur le camp bon risque ça sonne ngamona no lukano tema na lingi moi sina ka sepe de ba defu moi mkenga ma go bo isaye yango ete na mudi kuma wa kindoki pour la série kindoki na no awa ozoksina awa kana minicho maki so mo so yina biso lianga o go lianga ti niveau na on do muka gundo na finale ki makala ah bon ma été parce que so bon plateau ça problème na plateau OK est-ce que ninga na yo wana to ko ninga na yo est-ce que ko ya abe makambo ozoloba ba problème te azawana ba mina yo temuni amamona ona lo baso na okosa o di mani kamo ngana yebi yo muko ko temoni ba be na ngana yebi comment on commence à soler la boue et ça m'a passe makasi on commence à faire de libala boiti parce que tu dis libala les ali passe
biso toleka makambo libala toyebi libala ezala bitumba Chris eloko makambo ezokoma ekomeli bino na osenga na yo makasi conseil basala nzambe niveau tokendele kende mabe kotala nde azolela boye azotala vie na ye ene vraiment fleur d'âge azwi libala na oloba makambo ozo biza mpe ma propre te. Ok, est-ce que okobela moninga na yo otielanga yaka bonjour de Dieu na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez la vue oui ok c'est besoin oui ah tika supposé la Sainte-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Sainte-Thérèse. Oui. Ce comme Sainte-Thérèse. La mission. Si maniango. Exactement. Mais ça ici quand il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh. 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomouine de l'Omaïle mo. Il y a Mundé. Attention ton ganayo. Mutu bolongwate obosotonga mobimba yango jibe service et sakaka wana kisasa teye oh Angola Brazzaville tozuket kala mingi te mokili mobimba ah ino ozui donc alongo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Julien, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me découvrir avec qui? Avec qui la photo? Place, il y a série, il y a côté Milo. Et ça, il y a José Baïla. Si mes services, et ça, vous mettez avant toujours. Frappe finale,
frappe na retour. T'inquiète. Ah ouais. Yo moi ça est la vie dans la vie dans la vie. Yémi quoi yébi et yasala yé le baba ba yé témoigner de le baba yébi c'est pour citer pour citer beaucoup d'appels boyokani pour détruire fille à jeune fille naza responsable azala camarade mbana to kabana papa na yebi te so ana ayo sanina camarade mbana nga kala kuna ko to linga na yete. OK c'est bon alors na imba yeba s'il vous plaît comment on a ni comment on est vainqueur. Vainqueur. Oui. Merci d'abord parce que oui, mais là on a aussi ngala yo. Viba sakana na moté. De commencer à souffrir. Ayi to le ba lobi ke di kamuni ni bino na yibo ka toujours pour mêler bala pour bino su bala. Nga za responsable nga pe na ba isa jama pe na kuto balisa. Isa malamu ti tant on doit témoigner parce que na senti bino mbale c'est comme si moi et là au moins ça na 4 ans bino mbale pour détruire mais vos ascenseurs ah te bonne vie na te bonne vie na ngati écoutez na ba ko bimana camarade maïda to kabona ngayo ngai et tu le ko yebi ngati na bina yebi yo za camarade mbanda nga na va vi kule bike yebi mutonoti moi je laisse commencer à côté na éviter non dis-moi que na éviter ce qui est comité au cours de silence à l'objet qui est à côté relation niveau comité boye bana ndeni na ndeni buni tina lwa comment tina lwa na makonanga yo risque on risque de la femme mon beto c'est ça au kaba ndala ba pesa passer ni ko pesa mobile na moi bon pour ça que les Camerounais oyo nga na ba te témoigner nga na ba ka ko accompagner mais ya a lobby que yo a même pour na témoigner je ne sais pas on va témoigner sur quoi sur base de quoi Chris comment on va témoigner a ebinini à propos il y a des preuves on a là-dessus ouais il y a une par rapport à la vie na sali a ebi bato baleka na ye mutu alekana ye mutu alekana ye par rapport au makambo ngana oloba oyo na mona ye ba video na sala ki même quand mobile oyo wana bazali na ya bola ke zaka likambo oyo ouais c'est ça je pense on est besoin de ça ayebi même likambo oyo mobile wa bola ki oui peut-être que tu as créé ces hommes qui c'était quoi mais c'était quoi juste je pense que je la connais la fille très bien pour ami nanga na zakanaye otio de zakanaye na libana mitu aza yore na libana ye sur par rapport à délivrance sur azwa qui a cause à musique à la fille parce que attends non tu peux écouter yo maïté pour témoigner ah yo mais maï c'est mon ami hein est-ce que maï a bon la belikam non mais belikam bien papa journaliste la fille Mayel n'a qui tellement mis or la fille azala ma kamuno venir ba famille na bango parce que la azaka kamana ngai a comment qui prêt va faire essayer a réclamer moi si va kena moi si mais tout ba seul ba dossier vraiment ba dossier mobali et le et tout le monde a photo mobile. Ne me dis pas ça, s'il vous plaît. Il y a tout le monde qui m'a mis, puisque le défi est grave. Comme si Abandé Kolingaye a coupé toujours à Kolingaye. Non, aux avez les soeurs de Kata. Non, à moi sur la ligne mingi, à moi sur toujours matin mingi naye. Et comment peut-on pousser à ma bala?
et aki na pasteur moko bande ko encadrer bango. Le pasteur bande ko encadrer bango, interdisaka bango d'abord ko coucher. Mais comme si la fille azaka toujours ndoki, asala tout le moyen à coucher na collègue manqué. S'il vous plaît. Pas ça, pas ça. C'est tout le Princesse, s'il vous plaît. Hein? C'est tout le Chris, s'il vous plaît. Sans toi l'aise, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, on a aussi la bino awa. Non, c'est la bino awa. Sirène pene ya mai. Maman na sirène. S'il vous plaît. Non, c'est la bino. Jusqu'à présent, nous avons convaincu que nous avons traité la sirène. Parce que Aza, jeune fille, beaucoup quitté Boyo, qu'on a beau incriminer jusqu'à ce niveau. Pardon, quand tu m'as rebattu. Moi, si eux, ils m'ont dit, au télévision, c'est là. Au jour où on a eu des choses, on a eu beaucoup. Plus de $1000, plus de 1000 et quelques mots de son il y a eu maintenant dans le Costa Rica. So na ça lui pas, na benye qui, na boye tardé au moins zanatina. Maintenant le ba oyo ata ba sanga nzambi so ba yoki ba ngomani so mabe. So ko tsanda boyo to na ville yo on comprend que mabe uti ah mais oui. Oza koloba ba ki le ngo côté so na yo, loba. Et tant comment qui prépare le repas là à ça les faire pour interdire ça ba bien avant d'accoucher à ça tout accoucher na wazami na ngai Richard on a le boko na ya gauche on a combat comme Richard ni na zawa avant la tatouage dans le boko na gauche na yebele est-ce que pour la famille sur le boko à gauche vous avez tatouage songa na yebete vous avez tatouage avant tatouage est-ce que quoi la photo tatouage est-ce que comment faire Richard Bota la fille aussi. Ok. Voilà, est-ce que la question tu as vu la bonne belle que tu connais du Yango. C'est une sirène. Open ma cache. Ok, merci. Namoni témoignage na yo oyo akinango yangwana la saka tatouage ou la saké. Réellement, est-ce que ici déjà autour de moi sinayo Chris par rapport à tatouage pour user en autres nayo tourner déjà ba comprendre déjà banani et le on veut que la mutuelle qui a tatouage faut bien tourner tatouage wana ba comprendre déjà banani akosa moko kuna bango mo ya no ni makasi ya nuna deba simba ya kufa yani ba kombo na yebe la do amima ba mo ka ko so tam ya beti mamba tatouage non parce que o était exact to mutume so na tatouage o ya kosa na ko kuna bango kufa kala wana ya mwana diboko ba kombo wana est-ce que mutu alingi mobali ni mingi akobengeli likambo akobengeli passer na yo tu sais tout à l'heure avec c'est sirène dans Richard wana daki muninga na yo c'est mon ami pour la tiner la maman ko wana laissez me comprendre ezana s'il vous plaît hein et d'accord la même personne Richard non la même personne t'es la même personne t'es wana mutu mususu azaki nani wa yaza nani kasi voilà donc Nzambi ah bon s'il vous plaît s'il te plaît moi je voulais que la famille
On est très bien, ils ont entendu. Parce que l'église peut qu'il y ait aussi. Vraiment, il faut la partie on a beaucoup de balais pour surtout. Ça c'est quand même une jeune fille à l'affaire d'âge. Ça montre que mais on a préféré Zali que Chris il cambo fou pour le commencer et là au moko na kibomoto boy pour ngaipe ba makampo ya malibala et comme la baninga na ngape ngai moko na vivre makambo mususu lo lenge mususu ya lenge na bitu lo lenge mususu avant mariage et pendant le mariage non c'est ngala bino boy c'est le commencer à nzambe le kola surtout Nazali na basala nza bazo ko accompagner biso evangeliste Justin Mbombo na Isaac Malengo makasi balandi abine ba pe bo le kana prophétie surtout parce que prophétie pour éclairer biso est-ce que réellement vous avez traité une mais en soi il faut qu'on la pété il faut aller se marier de nuit ou te l'andakaye peut-être et qu'on s'ala Bamboki, Baluka ba détruire vie na ye. En effet, ma chance. Affirma chance ma caisse. Bon, Christ amon na zone ngala tikabino okinde to lukato to ko sa nzambe to tali kamna ye. Mais Christ yana ma bio la tapena kinya ko boya ina noté. Tout le canal basala nzambe. Beaucoup ta ba prophétie. Ba bon de la c'est que comme ma père quand tu commences là Marie de nuit parce que Marie de nuit a combataka homme réel que femme de nuit a combataka femme réelle vous allez comme le bas Christ à ce niveau pardon avec le Christ qui ça monter vie on vivre ça vie dans le vivre ce qui a eu bâti que bamakamna ye ebe bakaka boye yenge bumado gada usana nzamba au kadaba prier so toma na kutana ne forest kitena na mona wabe to baningi na bandeli to baningi to bende mwangu ye ajina ipe na yola tunda na ye abebi senga mama na nyo so tsali be siko na insensté to ni ke mama be ba be ma be tep mo be simba la te aux gens libres qui ne va prier expliquer ça dans Nzambe ba benini ba ko nyoni ba prier là on peut les solo peut-être pour Lucas solution mais je vois que nous a sepeli que motema ba nous on na sima on peut reconnaître certainement que Nzambe nde liboso donc pour nanga na préférer ça boyer qui ça dans motema bokele na peut ba ça Nzambe ba prier pour na bino ba nda prophétie peut-être et ça Marie de nuit peut-être dans le lobby quand on marée de nuit quand on va vidéo à l'olenge à boyer et donc on a regretté ça qu'il fallait au bandakala au laxa yé ba vidéo wana so boya moi sinayo na musika donc to so anda biso etali bongo émission na bino o bino surtout boyo tala mingi si c'était toi ce qui ezalaki yo ça ni na makambo ekomela yo c'est komeli bango émission porte la grandement ouverte pour na de partout dans le monde. Si tu as un problème, yaka pour sango tokoluka solution pour avoir tout ça une grande équipe où ils allaient bon composer na basala nzambe ba avocat d'aller composer na ba papa ba sage na osema keto landa na beta ki pe lisolo yango et pas il y a moko ya ba comédienne il s'agit de Maman Top Aluka qui a fait sa conseil si c'était toi Maman Top on a ko salani amakamba boy zali multiple ali légion bande ko epele bazo kutela makamba boy ndeko na biso mwasi princesse zo katango ala la kastaka ba mouvement moko o ezali que
le quoi zo coucher na mobali ba mari de mi bazalaka nengwana peut-être oza kolanda biso olalaka na butu ozo mwana ko zo coucher na mobali ko bomba te luko basala nzambe mais pour la likambo na bango obenga bokoma bopesa ba conseil basala nini. Je pense que beaucoup de Christ a autant mazali na plateau. Papa ezali ko benga makasi alobi ke ba parents ne bazali ko benga falaki. Ya to libérer Christ akende ko ba parents ne bazo benga a insisté makasi par réalisateur que akende o le ko bazali ko landa na télévision ba parents ne basiliki ba bi fallait pas ya mais akende nano ayoka parents na ya mo na téléphone d'ailleurs ko sonner. En tout cas, bon tenir sur regarder, vous allez voir rien que quand rapport na pour faire bino ba conseil, bon faire ba conseil na bino, bon comment afin que ne connaisse princesse a sa solution na makamazo kutana. Soki ezalaki yo na place ya princesse, na place ya Christ, on vient pour ça la nini. Bon tu qu'on a conseil à matop, je pense que et ticket moko na biso mona jeune fille a solé la boye ça m'a passé et là ça linga vraiment ba chef de poule les alliés que déjà mi balé ba jouer na mariage mais ba kenda kaka bo ya misa tout pe aye donc on de ko na biso muta ayemba nzemba nzambe aloba ke fiancé à liboso akenda fiancé mbala kenda azupe lelo amina miso bato princesse administre qui Christ na miso bato mais ta lelo nzamba sunga si c'était toi numéro moi c'est na sewa na ba d'après cette émission na bino benga to koyamba yo bo pesa na ba vie na bino princesse asala nini ngali ko lela Christ pe kota zali asala nini ba témoin bokeba bino ba témoin écoutez à révéler ma makambo koyo o biso to ndima ki teke a ko révéler ma makambo bo na plateau to eba ki tatouage te mais te ko découvrir secret tatouage yango yo pe moi si ce que tu venir ko vivre na fiancé na yo mais quand ko ça ka ba vérité makambo moko moko pe mobali luka oyeba moi so vivre na yi azanan makambo bo se komelio bosala nini commentaire na ndingo sur l'émission bon like bon pesa ba commentaire aimez s'il vous plaît bon pesa ba commentaire na bino pour tout sunga bandeko merci on ça qui n'a plus de vie et ça qui bongo balobi le mbinga zora Pierrot na otuna chaque fois aux amuko na psola nilo mwana muke Moulouba solo s'il vous plaît. Moulouba se respecte à Kaliaka beaucoup de seka. Il s'agit de Mika Moukoloma Ndef, Ndef. Merci beaucoup à directeur Yves Pan.